Facebook. Alors, bon, ça, attention à bakaki camarade à TikTok. Ngana bano à TikTok na solaka na chimène. Pour na ebele na TikTok, te na ebi chimène na vraie vie. Aya na ndaku na nga lia, alala, to seka, to mata, to kita. Yango bo mona nde ba yela nga bana na ba manzanza etalinga kutute. Etalinga te. Parce que chimène ebi ke la baronne so ache toka te, la yeso a india inda ka boye ya konda ka ya zamu ye, po ayebinga na vraie vie. Mais oh beaucoup de na réseaux sociaux. Yaya, ako raisonner te. Oyo baby sa casier judiciaire en net entourage. Il y a la choulou ba baby si 4 bassi, donc ça veut dire 4 bassi à ma bala. Encore bassi à ma poto na robota, Orlandi la mso na 4 bana, okuna 5 obui. Ba otika bana ba po ba beta 2 ans. Ce bon le banange bongo GG. GG za camarade na ngate, GG za sœur na nga, camarade na ngate. Et er na on lo banelo nyoso exception eza. Exception eza so na zotalisa bino relation réseaux sociaux kota mabe parce que le loto kutani na bato boke kasho pona kota mabe. Mais nyoso eza mabe te. Oki okutana pena mutu na réseaux sociaux. Opa memeli o bonheur, amemeli o kimia, amemeli o pe na nzela nzambe, obande ko bela te yo pe bokomo ke église o retrouver vie. Kama bete, lelo so nga na sala pe ba bêtise belete za grâce pe. Nakutana na bamboka, on a réseaux sociaux, na vrai vinga na on a monana na mboka te, non na monana na bafana te. Mais bino mo bo mona atana na ba live ba tout so kana ba nzo déconner ba katinga micro po ba protéger nga. Donc ça veut dire ba yate po ba memanga na kasho. Ba yate lokwa na za mani kaso no bi inda ba pe ba inda te. Même na privé na zaka na sala live na ko ba boy ba tele melio pété. Quand tu vas on va faire un compte TikTok. Et moi ba bloquer nga mono ko mata te po baby ke mani nga sa live ba bengani anga ke ko baby sa. Ye wana nga kota kuna sala bu na ko benga ba on ba téléphone ba oyamba ngati. Monsieur R l'équipe ba bengo minuit mami pardon. To sala ki on pona bien na yo. To ebi ki wa ki na kando nga ko lo ba mabe ya wana to bloquer ki o mata te donc ça dure que to kutani na réseaux sociaux mais ba yelinga pe kimia. Po avana be bana ba camarade na nga bango ba ndé ko mona eze loko yaki na liste na nga na ndo mona te tout le temps ba ndo sanga yo protéger ba camarade mais ba camarade na surtout molinga mi na pesi mbote ba camarade na deva ba baluka ko humilier yo eza jalousie nga na ndo mona te nga na kina sentiment ba ninga nga to utina ba bo mwana to utina ba libanda to les réseaux sociaux jamais ba luka malheur na ngati. OK c'est vrai pour ndé to comme wana comme jalousie. Et comment que oh to kolina karina ngoto ye na ye ondeli ka ye biso pe to lo ba na réseaux sociaux o biso pe to kolo biso pe si to panza ni koma ende bongo o mona mto yo fingo wa za leader na ngati ya histoire ba changer te na lesa bino na boko la bino do na kuna tante na sa kuna tante de ce no beta c'était na ba camarade mabe. Pour lelo, ba maman bana, ba mère de famille, ba on s'est retrouvé na caché, na cachot. Ba on s'est retrouvé casier judiciaire. Ba on s'est retrouvé affiché pour na relation Facebook. Bazaki relation Facebook to kenda ko yiba ensemble ba yebate que un jour relation o ememi na biso malheur. Pour ceux to yebaka, ba te belembe to solisa bangote. Soki to yeba ke muto ko memela nga problème e belembe to se karaté ezakaka po to yebate. Alors, histoire oyo, et ça, mina miso na biso, ils apprennent pia biso maïle. Moutou na moutou a tiré leçon na histoire à mon crime. Kozala te po na linga akari mokonzi, ata zo sa buzoba na ya ko accompagner na buzoba na ete. Na oya obeto 12, ndenge mo crime ya beta ki ba petit na 12. Bo moni ke ya za na bracelet na ndako baninga ba okikasho. Soko moni mambukari na zo sala oza d'accord na mote yaya le choix est clair via mutu ezaka mutu ye moko via mutu ezaka na ba camarade te via mutu ezaka na ba relation te via moi c'est ça yo na mobile no na bana na yo via mobile eza donc intérêt oyo ki welela intérêt mobile no parce que bo ça vit ensemble na bana bomana nzoto na intérêt ya moi si na opo olbake azala bien pour soka aza bien to kozala bien na foyer na biso. Mais ce qui est intérêt, oh, camarade de relation, il y a eu mon clarté, mi benda tan exacte, hein. Tozo mi mona toza ba jeune. Mais boye bake, bana ba 15 ba zoya.
Dans 5 ans, 10 ans, tokoma basuki ya pembe mutu mobimba, tokoma obela ba makolo ba mukongo. Tom sou batu sou bazwa chance okoma na suki ya pembe te okufi, ça veut dire omi mona gêne. Gêne par rapport à quoi? Pourtant mso tkene na des okufa. Yango profiter. Yo zo mi mona nzoto makasi liwo yebite peut-être okufa lobi, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Donc oloba nous te ona zananu, na nga ebiso zananu. Ozananu par rapport à quoi? Na ba bébé ba obota malelo ba okufa. Yo zo tala mabele ya na yo hôtel mona zananu. Ona ebiso ke zananu. Via mutu nzambe mtaibi. Alors on est ba camarade aboyaya. Biso ba toto tala ba live. Okoti live moka ya rando. Toko beta yo toko ya bima na live wana. Envoûtement mso ekota na maloba. Exe ya kotala bato ba mesana komona makila batu. Okoya ko sutuka. Okomi na facilité ko chamu tumbeli. Okoya ko suana na mobali no zimbeli o chubi mobali po oyoka ka ba live moka ka ngai ba elenga na ndako na chubi bango. Ngai olandinga na sena ngana ko tobola yo. Ngai ekirina biso to tobolaka. Exe ya koyoka Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yosko ba live oyo kotara ya ba kuluna. Makambo yoyoka ki utara wapi. Oyoka kaka toko zokisa toko kata toko beta toko kasi kondi manope yangu wana kon ngatem na koma verset wana eza na Bible ata na bosani verset eza na Bible pe ba koma la foi vient de ce qu'on attend. Donc ça veut dire qu'on dit mais yaka na mambo to yoka mais mambo to yoka ke uta ki pa nzambe siko yoso zoyoka mambo ba criminel kondi manope ezala wana mukolo mususu osutu ko toboli mwana na yo envoûtement koti yo bato baboma bato baleki biso na elote bato biso so baboma bato bazaka ko mitema malamu koleka biso mais zaka envoûtement bato ebele basala bato mabe na sa kanda kotelie na minute wana a réagir na suka ekolela bomona ki la shundenga leli kuna pas juge liboso ami José leki na limbisanga soki siko azaki na sama beli ngo senge bolimbisi. Donc ça veut dire que molimo wabena na envoûtement koti yo. Baby singa za na Romains 17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yo siko la foi ezoya de ce que tu entends dans les lives. Katae, betae, zokisae, toko lakisae, toko. Soleil il est vent. Où s'attendre à nini? Bama solo total rao bota la maman o abomi mwana na ye yo kanzi maman na andoki te peut-être ka ba film ando ko tala ya mabe peut-être ka entourage na ezaki pona ya monya pe facile comme ça mwana mikato mwana bambi mwana mi bo mwana kati pe motema bon moni pe bakangi yo 15 ans de prison pour abomi mwana. Est-ce que yo so mwana mutaboti mwana na 9 mois passe ya koboto boma mwana mais oyebi entourage na eto ebite mambuni nya yo kaka oyebite ninya moni to nda komi na niveau wana ya yote soleil ya yote okozwa wapi fi oyo ya yote soleil le va donc on a kosenga no la Chine boza esu na distraction te on a live mo kunezo inda bazo finga o mani ko yela ngango te so yo lingo ki utala oboko la molimo ona ya mabe mko msuso chaba na nombeli okende ko utala ba explique onde ba basala ba rando ya ba 15 ans bazo suka na ba bracelet ko yela nga message te kende ko utala po lobby ebotelo muma ko yela nga lien te okuna bazo fingo yaya na boy Bible obi rachetant les temps les jours sont mauvais. Donc la kisi to weli sama mbangu to weli la tangu. Dona zana ngana temps ba distraction wana te. La Chine na lobby pe na bandeli to zana rando na mutu te. Mais mutu nyoso to solana ite se mabe komeli to zana droit ko seka to na droit sala analyse. Mais ko yako sala rando nde to sala te. Soki pe bomoni ke bo gagner biso bino mboye ba momoni rando nde. Exact. Na la Chine na rando pe ezaka esute. Mais la qui c'était que soko fingi biso to le ki so bomote ozo pe mbano na o. Dano no po ko matilo prière chilo makala ne longi.
na kokoza pe ya kolala mboka ko choquer po ya finga te ako choquer na mambu msalo ba na anglais ya lokuta eloba mate ya créa ya ye moko kuma okosi la biso ozwa donc elakisi ke jeja ko voler na âme ata na opekise na suka mene bandeli na âme ake na ngona anu po jeja biso ebo beti ye ka ndenge bo bete ka ndebo simba kene lamba yozo ka lamba tindi na mboka misape vimbi bino ana poto donc ça veut dire que ba âme ko kendi soki to yoki bo vimbi ba misapi to ba mbebwe kwe bino na MC GG pardon loko nganga e ba ka ko sala ba e ba ko bongisa te botika e ka bongo mais na départ na no ba âme kendi donc elakisi ke ata to sala rando te mais to zape prête o mekito ye mais ya ba mama ya ba papa ya ba wana ndi rando wana salite to sate rando mitakala ate ya ko finga batata na ba mama batu na bana batu ate neti mwana na lobi ki aza autiste na fingi te na lobi nde po ebimia na monoko mama bote nga finga bana batu te po na yebiki batu nyonso ba finga mwana nga e ya ko s'inventer te mwana nga leki bango na kitoko na tonalité na kobotama na poto na nyonso na nyonso rando to sate mais réponse to pesa pour ceux qui te rendent ça rando modèle au danono aya ko gangela Enoch o comprendre maman mutema mutu danono la mukila barando 5h bango kuna barasoki baza 12h biso atozaka 5h danono sa pelisi mais bota ndenga yake hotel Enoch. Or que normalement fa ki asepela ke Enoch manke mama bango po mama bango ennemi na biso matelo ki poni motema ki bu mama donc mona ke ba sala na bango rando te basala na bango rando te ya motema auto luka muto akufa te biso yaya biso la chine to ya réseaux sociaux to ya cop biso to ya pe ya musala nde batala mukana tongo ya biso to ya akoluka mbongo cop c'est comme ya to boma mutu to boke la mutu maladi to sala boite biso te bo boaka na ba maladi kuna bo bunda bo finga ba papa na ba mama ba ta miniature biso te biso analyse réponse peut trop rater te ko sekane to sekane ti criminel yeti yepe a bracelet wana olala na mbeto ozotangisa me misu ye moko tozana ye ton pied mon pied mais ba binemine ba camarade na biso te mama Congo yo ponzo oza absente na terrain zongawa mama wana ya Belgique na mama so Gisèle wana yaka na basuki ya singa chaque tongo ye pas zade mama mama Gisèle anaza moso atumbuka yaka kanga basuki mwa ba bul nzema ambili ya bela kala analyse moi lobeli mboka moi lobeli bat balamba ka moto e ba apete mama ngonze ma elele konze kizengo nze normal to ebi a combat to e do bet to ebite mama Gisèle ba so ki jiji wana moi ba swani na mama bonheur moi ba kuibaka na ebite ennemi ne zaka nani baba ndana mama Congo ti akoma na mama bonheur na e ba apete ba kutani kuna ndenge ni donc ça veut dire que rando eza partager za désordre ezui biso la Chine tozo kote la mutute tozo soutenir mutute à part que ceux to kutani l'ennemi en commun toko sekiso nke toko tanga pe komona tozana yo tekeba tozana yo te tocha mutu poate pe bo sa ba rando na bino kuna so ba beti o licence réponse na Congo na ngate na za camarade na bino te na na posa piba gratuit wana bo sela ngate kende kuna pa Karine ngana Karine te komona ngambolina ma tozo komona ngambolina makolo combinaison makolo ebimaka mai makolo 68 donc zozo ko yana lo yenge to bossa no benga Karine Mokonzi non Karine Mokonzi c'est pour ma Chine c'est pour ma famille c'est pour mon entourage d'accord pour tous les zozo mbolina soko bosani mbolina makolo X makolo soki lettre K combinaison makolo mai makolo mabata makolo nyos makolo mbasu je me présente d'accord
to boy langa sentiment diabolique te aboyo luka union fait la force a te muto pia muninga force azate po ebo balukela kabiso lelo bokomi kotanga bakomona biso po bopanzani kuna bookisi bayokisi bino basoni ebo aki ba pire boale contre biso ti lo to komi elengi ebo zaki ba pire kuna na ekebeka ki camarade ebo aki ba lusamba soki ba lusamba ezaki bien siko so ba yokisi bino basoni babeti bino mosinzo ba invité ceux qui camarade simbité bokoma o Karine Mokonzi oh wapi botanga oh wapi ce Karim Mokonzi de Brazza yangate yangate c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous bopanzana te biso tozotala bino na misu moko bozaba M23 bo ali boke muto to yebi ki abima kati na bino yaka noko bakali le reste tozomona bino mbo moko kosona na bino ezopesa biso poso seka pe tozosambela moto epela prière na biso eza pe ya moto epela tokotela mutu te gg loba yataka rebondir na likambo mpo congolais bango baprofitaka naena rebondir na likambo même alobi que non des mauvaises compagnies bino bozwaka bobalusaka makambo boli bokomisaka bokomi na bacommentaire gg oyoki mami na debut ya live alobi bien que so oza na cardio te boyakaka réseaux sociaux te réseaux sociaux esalami mpo na bato oyo bazana na mitema kosupporte bozalaka so boye na mafinga mpo bokomi tokoluka to kobeta nga debi tozalaka na réseaux sociaux awa mokonzi depuis Karina azaka depuis Karina toyoka te Karina tini bake kobundisa mutu nana aloba teke kobeta pase bafinga makasi eswinga tokende kuna toko kotia mutu mbeli nane ebima na monoko na biso la chini te tokandaka bato awa te ato bandi kofinga Karina de tongo ti mpo kwa 1 mois tofingaka tokenda bandaka bato te tolobaka tokotia bato tolobaka ta makambo agression te ou makambo koboma mutu te donc Karine lera azosala live na ye a précisé bien que il ne faut pas, sans la cardio te, koya randoté. Si tu n'as pas le cœur de supporter, ma finga te koya randoté. Et puis, à l'objet bien que nous kenda rando bazo inciter un été. Bref, pendant ça mo coussé na succès na mo coussé zali incitation à la haine. Oh bozala ka so ba gagner bien na rando ko mbako chuba mutu. Nde amu de mema to boloko. Alobi te poni boko misango o jejo yo ki akari na bona e bozaka bon po susi na mezaka bongo yango mona mati pona lo balabino que non obi pêche ko na lo balanga bien soko tumboli ba ko voler na amnao donc un obi ba ko voler ça veut tout dire pona contacter donc là mo pousse na lobeli batumi ko mutu na mutu voilà donc là on va dire que non à saline citation à la NT que vous kenda kobundisa bato bandako bo chuba bato bambeli bo déplacer ko luka kobundisa bato bitumba so oza na muntu obo so rando zo muntu azo luba ke ko beta e ke ko chuba e ali incitation à la haine eza mabe fouiller les mauvaises compagnies eza na sauce Karina Lobeli à bon entendeur salut na kichimami OK na kitoko lo mokonzi kitoko kaka ensemble canon kuna kaka miso eteli na diamba te ba elelo bien diamba miso elalika mama na biso somo te malobe sila munoko akomi kaka o jiji pa pekisi bordi te bekasi beta bordi o na ko beta bordi te boso yoka mama na yo liboso yoka ba mama beta nde bordi to biso so seka ngo ba kape wapi to mona na ba mama bazate lokuta mama zate biso minde to zali awa de mukonja le baka na live général to ko seka to za pona muntu te to zokotela muntu te biso to seka tina suka donc nous avons fait la fête nazo ya teke gagne ndemba sana ba onyo na terrain que les meilleurs gagnent au polito seki o ka to zana ka pobino so bo abinemi kama na biso kuna zati donc on a pas topé biso bazako le bakeno live ya apu cho lobi que na répondre yo awa pour Karine Kamusa mona côté on lobi que biso ba chino toza bazoba tozo yoka mongongo na live général je dis et je répète yoka mona kopo tanga ekoma mokonzi oh tozo yoka na live général poto seka parce que yo
apuchu na criminel bozaki na ekebeleka ba camarade donc nde bopanzani ofingi na mama ya criminel biso penza ko minu na biso ekomi ti awa otoyoka te ndeni biso ato ba téléspectateur nde bobunda wana bino nyonso camarade na biso aza te pire biso aza te bobunda mpe tokoseka bo toseki ya liboso na esuka yango wana bokontinue tokoseka lisusu esopa seloni esopa biso to aba aveugle eya Gisèle Moseka oh yaya obeti muningano eloka likolo bokangeli e micro bosangeli e toseka te eleka ka bongo eleka biso pe bongo te biso mamu na biso bovandela yango bosekaka makambo na epuis mpo mona kaza zoba olobaki esopi noko moko ya kizengi azalaka so ekokwa mwana nga azwa voice na nga enregistre nga toswa na telefone apeso apuchi otya na live it yo te obondeni yo vuwa na omboka tya te mboka otyango makasi tosekango makasi mpo okumisina epi abengi kombo nyonso Karine Mokonzi toseka te po biso tokotanga mpe ya bakombo na bino mpo biso efo toseka bino normalement etanke boza ekipe moko bino efo bozalaka ini contre biso nde bopanzana lokola biskuit bongo nga na otolala lelo na lamuki natangi mpenza Chantal Magali Sara po bino nyonso obeli na kotanga bino nyonso omokaka tente moko nzeba mo bana ndako asepela sepe na fenêtre mboko mosu azongi oko to abimi oko tomona bino bongo lokola bajoue na mama kombo nga kimini bongo apakati abozotelela bino na ndenge aboye neti wazani na live ama alikolo tokoseka po ya mamu na biso eyaka botangaka bakombo na biso bosekaka moto akozala épargne awa aza te okwei batiki yo na oyo akopola na oyo akoganye na bitumba na bino tali biso te toseka bino nyonso ndako esengo ezala bongo obingi mama abota criminel na nde bosali edusangi ye micro esengo na nga mpe eza kaka ye mona okolo live abeti bino nyonso baduze aza kaka nani yokanga nani admi komisi lokola kizengi entre ta kuna na se batata te ezobeta me azokule beton na miso bato wa misalo nzeye kizengi azoloba makambo eparpille me na se kuna kule beton esengo yango wana surtout lo nasepeli su bafingi su nzoka bamama ya baparadiso nyonso wane mama nzambe na koloba apeshe bilwa kosika filtre yo mpe ezala na respect ere mo okimi ya mo ozongi esengo na nga sito eza ere naoki bafingi ka nzoto ya mama ya baparadiso nyonso na bi nkolo jusqu'ici ebenezer jusqu'ici esengo na biso yango wana te bino bondo osangana bino nyonso contre biso lo bopanzani boyo olobaki toseki bino esopi biso te esopi biso te bafoto na bino ekota na baminiature na biso bavoi na bino ekokota bitumbake le meilleur gagne la Chine on soutient personne na bao baa na kati ya rando na bao baa na kati ya rando te oza M23 musika na biso tokosalaka na orando te tokokotelo mpe te toa mpe baninga te tokosololaka mpe te surtout neti na baane oyo bato nyonso baa likolo baa bamarie apart kaka danono ana baane yaya nabali deja nazwi na nga mario moko aza na ndako nabali deja me danono keba na balive oyo obimisa biso motakala lokwa mobali ya magaelo mama bali do bato nyonso baa likolo abana mibali nga mpe na olela nza basunga nga ata 2026 na bala sikoyo na ane nini yango ozela nga na ya napelisa rando ke onga na oyo toyokanaka te vanda tosala rando mais ma chérie le temps passé ne revient pas ne revient pas tobandeki kosala na barando wana na osala ekonzo obengisa bato na poto yaya ka nde nakoma na bangulu na nga na ndako chaque weekend bana basala na bayozwa biloko bayozwa baprovision baya okutanga mama na bango olobi nini nakosala okobeta nga te eloko te ya papa no ya mama no yaya ebongo bana ngo so bakutani ata na bafiancé bongo baotonga nga ti wana baobenga bamama bango na kisasa allo maman mais tontine Corinne c'est comme si elle est folle hein? Elle crie elle se chamaille tous les jours dans ses lives mais non on n'arrive pas à rester chez elle je préfère au centre que chez elle yaya
Na bana ba ya na nga ba respect aussi langa. Likola rando moko epiange l'autre côté. Rando moko y a rien du tout. Te ana préférence ana charisme. Au moins charisme. Ba di question ba ina ndaku ya mama leki na biso sala ba live ne normal. Au seka, au boka ba bordir. Mais imbécile tout fils ça ko la papa na maman ezaka te na en autorité hein. Pour ce que ben baba na mi boula mi balé fona sika ma kasi. Yo tu blagues avec moi? Je me fâche là. Autorité. Ya. Ero no banda rando mo bena zwi mwana yana ngana ke ko bunda. Mugolo ba yo bundisa nga ba kutinga te. Ba zwi mwana yana nga ba zokisi. Pour na rando à réseaux sociaux. Hey! Ya, je me vois pas dans ça. En tout cas, merci, c'est gentil. Hein? Quand Denzambo Sunga, Kalate Nana Choubidou Nanga ya bonbon bongo. Un bon tonton qui se respecte, ya bonbon. Un moto ven nanda kuboué. Ton a coin au ba kaneli moi sino po aswana ki na réseaux sociaux luba ki asalaki. Hey! Ya kande libale comme on passe. Ozo pe mobali ya guna yo. Et comment passer surtout biso boy age comme okende. Age comme okende ya jeunesse comme menancé. Ya lambalia o gagner non soit nati. Na préféré na battre la oise importer za libala. Bana nanga famille nanga po esengo na zora na famille na vie privée nanga eleke esengo réseaux sociaux. Réseaux sociaux na yaka na temps. Na ina se musala. Mais famille nanga c'est pour la vie en fait. Attends les réseaux sociaux quand mi famille nanga etikala yanga. À quoi bon ce qu'on a baby ça na famille nanga pour na eloko moko boye, eloko a salité, eloko TikTok ba sela ba toucher na ba Facebook na ba relation mal placée, na se retrouver na boloko, na tika mwana nga ya bombo boye, mundela zo mwana a placer lenga mwana ba kene na famille mo ba ndoche na mwana musapi. Aki na famille moi na koli na moi c'est moi ta mère encore bana poto katelinga lingala non tu m'avais abandonné, t'es pas ma mère il s'appelle madame Brigitte, mon père c'est monsieur Clément. Aya comment na parents mindele yemtane mutu mwindu likola réseaux sociaux ba yo toka nga mwana ke oza mutabitumba mwana zana insécurité mundela zwanga mwana selon la loi 17,11. Ya nabo Nabo omoni esengo oyo osala live boy. Mwana zolo bana sima yaya eleki nyonso eleki na mbongo. Esengo osala live mke na batami na ki olongola nie. Mke na longoli kaleso masuba. Eleki na linga vie de famille makasi. So na osala live ti ero 22h e aka pono babali ngati. Dia so babali nga ba live suka 19h 20h te 19h isili. Ezala mutakufi. Na 21h non yate. Je respecte mon mari, ma belle famille et mes enfants. Ata président Longwe na moko kabasali o et ce cas il na 20h non yate. Dans ce fondant lo mbusuka 19h. De 9h à 19h na attend ça va live na. De 20h juste les obéta ya bossa na ata téléphone ko benga ngate bono bato ba manka respect bo benga batu ba 21h na zoba la kalate ba appel na bino so monika 20h juste ko benga ngata tongo pianga sango ebebe koma message. Ato lingo pianga sango ya lokoti mbongo winner o gagner bela mbongo ya koma ko benga ngate. So que vous avez respecté tinga akufela papa. Na respect na pia papa abiso. Akufa na pesa ta mbali Merci dana on a sema na Jenny na oshikia. Bakali. Okay. Pardon, avant d'adonner le babou, c'est le mot ba batunyo so ba macha ba marié mwenga. Hey. Non ko yo aza vendre. Moi si to te. Tolingi moi c'est malonga yaya. To boyi ba so zuize mo pesi mo kandalo bikuno mati no ko miniature yo na français. Yaya. Bino mo bobota mi ana ba no soki pe ba maman na bino aba se ba 40 ans aba na français na monoroté to boyi. Il ne donne pas l'argent pour ma fille, tu sais c'est moi qui lui ai donné les papiers, j'avais appelé l'avocat ya to boyi to suka na avocat. Soko moni olingara no ba tromper ote. Ke ko luka mundele tika bakali vanda. Soko lingi bakali plus égal à respect considération. Très bien. Donc denga bali na nute bazoluka ya respect. Ce mon somi yebi ko zem poli. Yeah. En tout cas, zone autant de maquillage, luka pe mbali etan ya
Anosemaka dada. Ok, bonjour. Nga nalingi na passe kaka message muke après na la 3h du matin en Australie. Mutu nyonso aza na rando na ye kuna. Oh, nazobunda na tele na etele. Kokotisa kombo ya Karine te. Bobenge bakombo nana bobengaka ye. Makolo combinaison. Oh, boye na boye. Kizengi. Bofinga mama Chacha ndenge bofinga ke bofinga mama Charlotte. To boy kenda ko swana na Karine mokonzi. Mama na koyelo mutakala. Ata soki mami aboyi nga moko na koya. Na permission na nga. Ekomi o Karine azo gagné kuna ya banda mukoni biso to komo gagné. Mukolo nini bokumisa Karine? Karine mabole. Karine mwana sibir ba mafinga ya kalite nyoso awa. Nalobaka nga chaque jour soki biso la Chine tozalaka te mwana mwaso mbela kufa na ekala po ya mafinga. Siko barando na bino mwe kombo ya Karine ngande interdemande de la Chine na ye. Mwe kombo ya Karine apekisa te botangi kombo ya Karine na koya. Na koya kopekisa nga après jeje bakopikisi après tosi to sauter na ba am na bino. Mwe kombo ya Karine. Mwe kombo ya Arieta. Lelo Arieta komi mwana kitoko. Azatsu kizengi te. Arieta lo bakate boko momatisaka Arieta koma na ba 20 awa. Non. Non. Non, vraiment non. Na lobi boy apuchu. Nga na tangi kombo apuchu saratola. Nanu yo lobaki janvier kosila to koya na dossier nanga. Tolingi to silisa janvier oye nanu na dossier nanga te. Koma na komazika na jina ya Karine. Silama vraiment. Dossier na o aya na wata février. Tika esa na concentré kuna. Ok. Ndenge mami oso olobi. Silama na kombo ya Karine mama. Kende kuna Karine azo ganye. Karine ya wapi mabole. Ube Karine di Congo Brazzaville. Boni boeko yaya. Après, parce que mami okitisi nga motema, nazalaki na sina komeli mboka lobi na privé. Akitisaki nga motema, parce que nalingaki na ya. Nalingaki na ya sans permission ya la Chine. Nalingaki na ya. Nzoka mama, abona tander sali. Hein? Tika no ba beta na nanu. Ba ok de bien. Totala ba. Dana mero mwanga na tikite. To tika ba beta na ni bien. Bon biso to yoka la biso te. Bon ngala yoka ka. Ngata na zo panga o sa rano tika ba bunda na nani. Eh, Même kuna kindenge bakangaki nani. Krima micro. Ba be 12 mo kuma tuma ina lo yengem. Ngai asu ya mama na you mama. Oh badano nona jeje nde ba finga kama nzoto ya ba mama banzoto ya ba paradis finga makina obi merci. Zelana kanga micro na kita na yokela na se. Mwana o mama mwana na biso botana ndekola nga erombela shinto yo chopo etanke semekiti. Tande ngozwi 12 en plein tongo na terrain na Mami naloba ekomi tour na nga naloba. Bon, mami nga na elio score ya maswani nyonso. Po depuis kala toza totala na senga na ba chinois nyonso batelema na stand by. Na ese bango na bi mutu moko te akota aloba totala nani aza makasi. Na minito mami apa. Apo azo mene yepe kuna azo mene mami na biso lelo mabe ezalaki kuna po nini po mo crimo amati kuna lindeti a intimide akota ndeti zakayo mona kota zakayo koko banika ya minene kuna mami bazaka lungwa kanga mbanga bembe na yo mo crime ki bazo kange micro abeli bo mate mami. Mami alors esali ba ndiye mo krima lelo. Mo krima mami on dit vidéo ya bakalima on a page polémique. Apesi yo comme ça il peut apesa ki o lobby na live non Patrick. Na eta o yoza na ngwa yoza muto mata live te. Mutu normal. Na niveau oyo comment se retrouver na bracelet. Wa mutu au moins tant mutazoka conscience exactement mutakomi na suka.
Yo kanisi suka mutu ezaka akota na cercle. Internet yo c'est pourri suka no yangwana. Cagé judiciaire baby au combien affiché partout au voyager sauté reste à vie dans travail forcé aux ana bana na yo mais musala nyoso obando sala pour futa fi moko boy lelo so mi josa kufi obando futa bana na eti okokufa donc ça veut dire que reste à vie non c'est pourri yo ze su muto matana ba live to ya koloba na makambo e komelo yo za kuna batamba live voté pour na yo ba live comme distraction parce que maman est tellement costaud peut-être nanu obandi ko sibira ngote ozomona ngo lokwa maloba zelo bandola muka 5 heures na hiver malili ebeto na misumi yo ezotanga yo siko ozoke ko sa musala na fin du mois zo eloko te eleke pa mi José ba obanda ko lela samba beta yo tout là biso ba sans papier er na bande kayu muto abeti ngate ma miso etanga nga muto abeti ngate malili eleki aux autres on se retrouver dans papier mouchon on se aussi la kolongola miyoyo o malili leki na era mo ipe okutani na été ezanga mupepe mo isiko raisonner biso batachoko mais et nous bien la courage so sali ki boy wana na fin ni moi choueke na compte et puis au courage siko yo imaginer toute ta vie reste ta vie na yo parce que nous on ça toza la quarantaine au kosi ya elongino ça se voit 48 ans avantage à âge à to kosi ngo e laksana mbunjo na 48 ans oh yo zana otikali na reste ya kosala musala na ndenga mundele ya combien de temps bande kokutaki bo papa mais era yaka kofinga ngata ofinga mwana atala te alors lokwa ye atala te yo kanga soni te na kofinga te me na ko faire chier ye na bracelet wana awa maweza lisusu te zoba pas zwa kama ele diabo laxipso ki mutema mabe on va to ko activer ngoka epa abino et si bo zoba zwa maele ka epa mutama ele bino si bo lakisi biso ya kaina tokoyate tout finir mais ko finga ezate rando ezate mais ko faire chier ne ko sekande to ko biso bulu yeke na bulu yeke ata ndenge mama kongo pa mutu kilo ko abrika oloba te ape kama na biso ta zape na biso te ce faut qu'on lamba et to che ba feuille de laurier be piste biso to zo kipende kututi donc biso bo pesa biso position te bo komio bozo kanga mana la chini bo ba soutenir to zana moto ko soutenir te ce kutu criminel wana zalo kwa makaku miso se koti ava bracelet ce kutu yeto zo soutenir yete to ana mwana parce que mobali na papa mwana wana yana nga gim te bisanga ke to abandeko ça veut dire que ce to abandeko na mobali ne c'est que mwana ya bota o ya autiste wana amwana biso siko siko to yo kana mwana biso mama te to zo chena mutala kanga tata mo sa mwana na confirmer que mwana na za autiste akina ka defo na semaine na classe pour za zoba azaki zengi donc elle a qui c'est que ce que tu nous as confirmé non mwana to ana makila et bongo boni ba auto kutana na réseaux sociaux net apuchu na vina na mona été banda na botama mbala liboso na solane na radio na poto abenginga janvier azofinga nga na tuni ozana nyozo ebanga te oyebi jumo bozaka na héritier place boye kenga mna ko pia bino mbote oyebi te na repa fabrigas ayo solo na ngalo kwa Karim Okonzo solo na games na zo rappeler ndinga kabwena demde makomi na mwasi asika ndebo nga pucha solo na telefone azo rappeler nga vina nga o nga moli na busa na pona koma ide na poto atikala za camarade na ngate to liate to tambola te engana même so to bebana eza pona kotela fimo ya kizengi azaka na 35 yeso ka yeka masula mibali ne bat bo sona bo yo yete bo ba kama mitakala mibali ozo mabela na chena mbanga mutakala mukelo kwa ya jouer akoya omoni papa odi papa ye para oui papa oui yeso ka okimambwa mibali ndenga bokola ba jigolo na kolamba mbango mona ozo mabela matisi na mbanga ye na live mena mambu boye ya ba doazo zoka leçon ya ki camarade réseaux sociaux relation réseaux sociaux yete bono baka mambo mibali awa to chaka mambo ni bomo na ye
nga so na beba na libungu tulu wana nzoto solo partout étouffé wana ya apuchu eza pona ki camarade peka ya réseau ya mulaso mona mutu mukongo misuni makolo misuni ezate misuni nyonso batia na mukongo likolo na ye na mobali na mpaka na ndako ye paza na mobali oyo asubaka misumbelaka na bilamba koto kindumba relation réseau sociaux na tia camarade na nga poa nde eloko epanza biso na aput towelelaka ni po toyebani te toza na eloko wela te donc muto tolia te tomela te soki alobi ke na ina Karine oyinanga par complexe po tolia te totambola te oyinanga na nini na kitoko na lekio na tai na lekio na gwa mibali na lekio na kobota bana kitoko nazoleko kaka na succès na banzanga avant yo poto liboso na yo na ya donc c'est normal oyinanga parce que bilo nyonso kana kosala na video ya na sala oyela nga ona saka ba voyage na betaka batu ya bambongo na mna ba biya na bozo ba biya ba 600 ba 800 biso ana poto to somba ba saka ba 3000 osala konzo somba saka pamba donc ba biya na mna ba viola bo mataka na ekitaka ba 500 mo ya ba 400 na bozwaka ana poto c'est rien du tout omoni muto avandaka na poto ofuta ndako chaque fin du mois ofuta mai wifi courant aotinda western na kin obengisa bato na poto ya banga ye un camarade noté ana poto to kana ba nyongo ndako te kozana nyongo ya kolonda ko vena ngo 2 mois aye ko sengo papa ele ka lobi na ofuta aizaka te aiza les 30 ndé les 30 d'autres ba ninga na binoté on parle avec les blancs d'accord bino boya ko soli na mundelo ok biso to lala ka to lamuka na d'autres d'accord yo policier mundele so azosolo no moni ko lengo kozana ya policier nanga kote na kokende ne likolo na yebi ko kenda nge paite na bota na mboko yo donc ti yo bota na machacha na Afrique nga na péridural mundele azochubo péridural azobimiso mwana azobiso madame Okonzi pousse madame Okonzi pousse et atelo kwa nde yo bota na Kisasa mon nom docteur okikanda tateli mbata pa ni ebimi yo na no sauter ti ici c'est pas comme ça. Là, t'es papa. Non, qui peut t'aider? Qui peut t'aider? Ouais, non, mais distraction. C'est ça. Les papas. D'accord. D'accord. Ah, bah, bon, t'as madame Okonzi pousse, respire, hein, continue, félicitations, madame Okonzi, en français, en fait. Français à part. Oui, mais ventouse. Oh, bah, ben, ventouse, pour ma benda, moi. Pour la kini, bah, encore benda, moi, t'as la fourchette, c'est bah, tobolo, mouton, moi, là. Ah, bah, benda, la fourchette, c'était ventouse, ventouse, bah, benga, ngubongo. Donald Lekio non na robota. Bokomisa bat ba camarade no poto kuta na réseaux sociaux. Na mona baby asali vidéo baby. Sozo sala vidéo oyo obi ke kombo na ngana ya la Chine kokota. Soko zwinga na privé te benga mboka. Na mona vidéo na yo o apuchu biso la Chine to kokote lote to préféré to kote la soki ami intime soki keba na nga baby. Ngana réseaux sociaux na ami intime te. Bato ba solo na bato double G c'est fini ko ilanga ba sentiment diabolique wana te o po ami afinga mama Charlotte tenge tenga te c'est fini o finga mama na ngato finga mwana ngate esili ko lukela ba prompte ero na mata miniature na bilongi ya bato ko yaka kutu na ba message na bongo te na kombo la Chine bato nyonso to bebana na bango bakenda musika na nga c'est fini retour exact. C'est pour mutu nyonso sauf mutu te. Mutu na robeba na trozonga na auto bota minene libuma Mokonzi. Noko Patrick na yoki. Auto bota minene na makila to swani lelo to kanga binemi après 3 mois to lobani to amakila. Auto amakila te. Kande to be esili. Poso na iti na ki camarade ngo na sa sentiment na ngana yesa ngo. Omoni mobile na shubidu yeyo. Benga ba beta ngelo kwa sima. Neto vanda na réseaux sociaux motenga to suduka ya ba poster biso sous vidéo.
D'accord. Donc, on a la musique à tout le monde. Si le logo zoluka shubido, azandundu, azamundele, azamutu mwindu, azane mutu, ae limati, azapenza mutu existaka. Pe suka peka katorombo monai. Maman. Eh, likamni. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, Tu fais quoi? laissez-moi. Hey! Va là, irresponsable et bah, ma cam. Va prendre les Nutella. Oh. Hey, baby, yozo yana message mususu. Olongoli mususu ote yekutu afinga kana limiti yekutu erba finga na kana mami atusha mama Charlotte ta tusha mona etalinga ngana zo biso baby ngana zo luka bato batusha mwana na mama non luka bango te mutu nyonso to beba na c'est fini c'est fini Kini eleki nyonso so oza na bato 10 oape na 10 problème bato ebele wana nyonso na memaka na suka nango batrahiranga na suka nango ngaka naka mutu mabe sikoyo na memeli bango esuni tokomi deye na réseau sociaux tokiti awa ti kotango réseau sociaux bolukaki mwana benda na muna mutu asa vi na ye esili tokutana na bacercueil na batombe so bakonzi nga pembeni tokomosola ta kuna tokomodiskite molungi asa mabele Mena sa mokilo na bo. Donc mutu nyonso to beba na to finga mama na ngata to finga mwana ngate. A to finga ngate so ka ngano de to solo la te ka pour ba bêtises réseaux sociaux oyo. En tout cas oublie-moi. Oublie-moi. Boze na zo le mona Nutella ka ah ouais. Boze. Oui, là, on a une relation, tout le monde va solo là, na batu nyonso, na mukil mobimba. Na côté ma bé koya okoye bati. Prends mon amour. Chocolat. J'ai mis les Nutella. Chocolat, lait là-bas. Chocolat, lait là. Pasteur Moïse a bien un conseil, hein? Zala un camarade moko. Mbeli na longoli. Zala na camarade moko. Oh, Olga Menga, ma copine, je fais sali. Zala na hey! Tu déranges, je travaille, maman. Non. Pasteur Moïse a zala na camarade moko. Pour ce que il dit, c'est secret, et rekobima. Oui, bah, qu'il c'est qu'un camarade, mais ça, on a bango 3-4. Bango, n'a pas secret, non. Au moins, que na yomoko, yebate. Na nyaza yuda kati na bango. Papa? Non, papa, le yoki. Le yoki? Donc, où est assuré, hein? Non, comme Patrick. Non, international. Ex-a Freddy Coco. Celle mobile, oya mela mwasi, vanité, tikala quand même na prime d'encouragement. Na lobibo inoko. Yo escrocate, yo kanga. Eza prime na yo. Au cas où on ne sait jamais. Non qu'on a biboué. Mbatu nyonso o bazo soin na ona tozo soutenir motuté. Mais ce qui est sengi tokumiso tokoko kumiso et puis non bien bozo on a été bien beaucoup mais ça guerre en désordre. Bozo comme ça en désordre hein. Et là on dit ça vous en simple.
neti nga mutu nyonso akoyaka kaka po aloba mabe ya mokrima oyo fingi ende namonaki batindeli nga extra video ye pa mama Nicole na Belgique atindeli nga extra video aputu afingi ye mama na ye neti wana nasepeli na apu mais malgré nasepeli na ye musika kuna musenzi musula mulunge. Hello. Va prendre le petit bidon, prends là-bas. Prends là-bas et je vais ouvrir pour toi, va prendre là-bas. Mutu nyonso. Dans le français, Babara, l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Biso bongote. Biso l'ennemi de notre ennemi, mon crima. C'est aussi notre ennemi, mais on soutient quand même. Pour le moment, tout le monde, ça contre mon crima, on te soutient. Ce photo tanga comme on a dit malam to tanga mais ozana bisoté pour bisoté ton biso ba caméléon to changera couleur. Avantage na biso ezaki to sala mam na mutema mabiti. Bote comme on a dans quelques jours awa Enoch avec yo finga mama bango. Bomonaki nani dano non. Si bon mon aide dans on gangile Enoch. To soleil na personne privé. Bon mon nga na yeki na kosi ko sidikela dano na lobeli ki swahili apona sexa batut. Ce dano na ebeki pianga kanda enga sangote. Pourquoi? Or que botala ndenge mama ye Enoch ana finga dano no botala rando basala. Et là que pour biso na la Chine. To encourage ka mabete. Pona mama ya Enoch to yoka nakate biso to permettre moi na finga mama na yi. Te permettre te. Donc biso to ya réseaux sociaux cop. To ya ngote na kimute mama bende bino boya batu nyonso ba na kimute mama bebota sore. Bla bla bla. Mon continent no yona na on a bracelet déjà. Travail forcé toute sa vie. Bota la non comme mon elongine déjà 48 ans. Donc atikali tom sou na ba 12 ans travail forcé avant mon Congo bukanae. Si au moins 12 ans de travail forcé, on a ça la na moins terrain. Donc, il y a des gens 40 ans na poto, on ça travail forcé, on fout ami José, on couvre nanda quoi social. Aboti na poto, aboti bo mwana, mais on tika bana nika nanda quoi social. À quoi bon ya poto ango? À quoi bon? Oye poto tangite, mobile malongate, ndako malongate, ata voiture kimbamba lo sombite, et loka yo vino yeka moyibi bitumba yo yeka soki babenga ngo nini? Ba soirée yo kaka na bitumba na mosinzo kote batu bazoka kozanga rate, so bitumba bimi na terrain c'est que yo za ya sti suka na ngo bracelet. Ya. Si tu as qui sans papier, na 3 personnes en Afrique, il faut bien que ça en 2026, là c'est concentré. Ceux qui pensent sous kanango, eza boye. Na poto na ndenge ya ye 40 ans na poto mbe eroza na ndako na somba na mundele zaka opesi kaka avance ozwinda ko chaque mois zo futa 1000 euros so 1000 euros so 1200 so 800 après 40 ans ndako etikali ya yo. Parce que yo sala 40 ans na poto. Ero metam so zana ndako sa na ngode ya 20 ans. Ata lelo ne ozwi travail forcé bo bana ba oke ozwa relève ba continue futa ndako poto yeba ke bana batanga ki bien to kozala sûr ke bana bana misala bien. Mais yo mo mama ba botolo no bana de ya mikie. Côté bana bazala des vierges oyebité. Oyo opianga leçon de vie yo mo zana bana 5 papa ngako na mwana moko papa moko. Ya kizengi pas en plus. Eh, choubidou limbista, pardon, papa. Pardon, mon ebeti libaku, pardon, vraiment, pardon. Po bon mon akindoki. Mais bon, yaka bongo se bon moni makamuna nga bo bimisi misisa. Oyebi eloke sexa nga na réseaux sociaux eh. E bo bimisa misisa mon nzebi no bo zakerez. Mais non bien, na bato batala biso ba veglete. Bato batala biso ba veglete. Eza ko s'inventer te pon nzamba linga pe orgueil te. Mais ko lobaka vérité. Vi on nga na mena na ki sans papier na ndenga mabete nde to sala na ba réseaux sociaux ba congolais oyo. Nde to sala na ba réseaux sociaux ba congolais o mutale kinga zate. Moi ba ligablo na bino na moi ba nzungu boya ko teka na réseaux sociaux.
nde bambongo nga na bengiselaka bato na poto nasombelaka bandako nde bambongo oyo nalesaka bato nabokolaka bato na bambongo na so nasangisi ono ozala na bamagasin mpona bamagasin botekaka blo ya chine deja mpo mona kindoki mutu ana 40 na poto na mukanda ma oteka banzungu boyebi banzungu bénéfice ya combien ya 15 € na carton moko s'il vous plaît 15 €. Donc pour simba bénéfice à 100 bénéfice à 100 € pour simba il faut teka 6 nzungu soki 7 nzungu pour ekokaka 105 € bénéfice il faut 7 cartons nzungu siko ya na poto pe to somba nzungu chaque jour te na koko somba nzungu lelo il faut na zele beba na yo somba nzungu tam suti 2028 siko yo teka nzungu mais wana mukanda soit disant 10 ans non renouvelé likolo nango yo comme c'est so kan biso to bana poto akala biso poto na bino akala na oteka nzungu poto na bino akala lelo suki na bracelet po bomi mutu. Est-ce que bino pe bata poto ngo yakala bino bo bata bo beta petolo ezaka kindo kimisu makasi to ezaka nini oh ye poto to kolakso bwana elo kolaksa mutu te bomoni ba makamna oh destiné mutu ba ma petite sœur je te sali ba mambunyo so bino bana poto akala bo sala boye ba biso pe na kisika na biso to yebe osala ngo pe to zana bato akala o bazaka na bino ba yebe osala ngo bwana mutu bo grimacer te balokutana bokosaka tozaba na pota kala yo to kolakisa to kosalo boye ya oza mwasi na fin du mois reglaka o meki ba raté o ba osepelisa mwana yo oko comprendre que poto no akala na ba poto na biso asika vomie kilelo kikala na bino ya soni ba poto akala mo rando o bo banda ngo biso toza en Afrique lo na poto na 8 ans donc rando na bino plus de 10 ans tilelo mobile malunga te ndako malunga te na yana opoto na kuta bino bandako salite lelo batu nyonso bakoma osaba live na ndako c'est grâce à Karim Mokonzi na kosi bo bimisela ngaka ka film moko ndo sa live na Facebook YouTube to na TikTok avant nga aola ksandako azate ebele o babanda ko laksa bandako baki na bakiti mabe basala manja mabe mais lelo omona basomba bakiti ya sika baninya sika po omona ke mwana na wuti kini ndako ezongenga boendeni ya olinga bimisa biso salite olinga bimisa biso ba yuma mon crime logo aza na sala manja sikate banda kanga na kwena tableau mobo ya bampaka na sima mazo ya la biso ba sapato ba griffe ya olatra sapato a griffe moza criminel sapato lala na sambetu ya na préféré na lata baba omoni baba awa Gucci zate lubute zate mwende zoleka mupepe evandi na place nango o mundela sala ke sapatu place nango eza vandi na armoire te na tiroir te na sambetu te na obimisonga mkona lata te place evandi ya place o mundela sali nga mutu mwindu te na sali mundele aoteka ngo epona ba sapatu meza na Gucci zate na ba sapato ngo ya malunga kaya ba 1 € mais na respectango siko bino bolata ba Gucci bolata ba Dior bolata so ba biloko ni yana bolata evanda wapi tibi kumisela biso ba poto na bino yaka kindo kina misu makasi na réalité vie bo ba tu bino bokolo barate bino fo boka soni ya keto epoto bo mwana to lekisi bu jeunesse na biso na bitumba na koswana so to vandisi bino lelo rando bino bo senda ngo plus de 10 bo wele lani elo bo wele kezate bo ko ba kizengi na kote la tanze ta muselu mususu wana kizengi so amoni mutakala bota zwili bandi wana kovo acheli kwa mutakala mwana necha fina mutakala tika ta ya tuna bino lelo o ayoka nina o lobo kuna sala apanza nina o lobo kuna zonga nina o lobo kuna tozo yeba te boza ba camarade boza bandeko rando ango bowela ni bosangisa mibali mabe so beto luki mibali ango bosangisa ya malonge zate ka loko nani o Mervin
soki tobimisika bato banzobimisaka bozana kaka nga na bana 5 nga na bango 4 nga na 3 nga na 10 soki kaka banzobimisa batata bana kobanda na bana mino liboso bozata na tata mwana moko te oyo aza présentable botemise na miso ya bato aza te bafuta bangi na bafuta bangi mpo nga na omona mobali ya serie te oyo ozwa mwasi amela bangi namoni mobali ya serie te oyo otya mwasi zemi mwasi aki oyiba ayebi mpeke mwasi na nga aki oyiba namoni ete omwa ti ozemi na sakwiti oboko longola nde oboti mpo to yango boye bokumisela ya biso bana boboti na poto no tomona ata foto ayaka tovanda te neti ya nel kazaka na mwa foto ya mema mobali na makasi bapelisi na place ya champagne bafungola muscador anel kaboti so yeba na 6 soki 8 na muscador afungola ngo na place ya champagne ayaki nde na champagne tafungola ne muscador ne balati uniforme na bango ya ble mboka na BBC yo so mati boye na BBC te mami na ye nalekisa mwa message moko ya mokie na bato na bacommentaire na obi boye okoti omemeli biso message ya libanda na bloke yo okomi dozo na bloke yo okomi ekoki na bloke yo botika Karine asala live na ndenge azosala okomi dozo olimwe monde na olimwisa bato nyonso badozo olimwe parce que na minute o Karine azoya korépondre bato dozo eza te mawa na morgue botika ya beta mandoki ndenge aobeta wana badozo na bino wana eza distract okomi dozo olimwe mutakomela ngai pete boyoki epi bato ya ekoki na monaka mutakoma ekoki omondo kolimo nze ndinji na weti mami okema okitoko lokwa ndinji na wenje nde bandinji balimo kati baopumbola wenje bali na kolimo iso lokwa ndinji na wenje respect ezala botika Karine sa musala ndenge osala botika ndenge azo répondre botika yasa muto ya kokoma te dozo eko okolimo nze ndinji na wenje a bon attendez na kitimani namoni jeja leki e jeje ndoki boni Angelica Maman, oui les cartes, elles font comme ça. oui je vois comme ça oui je vois Des cartes et des monstres Oui. de Halloween. oui j'ai vu qu'il fait comme ça Maman, les monstres du Halloween. ok c'est Halloween Halloween nde eloko wana na linga te ya bandoki ti qui t'a montré Halloween balakisa bango na ekole me na ekole baloba yango na néerlandais ti bongo ye ndenge na néerlandais yango komona yango ka Halloween mpe ka na néerlandais yango nalingi te nokolobela bango na ekole mpo ka ere eleki mbe nabengi so madame na bango wana nalobele anglais yango oyo naloba wana nayebisa ye mi sidamp mai ndenge naloba na bango nalobi mambu mosu ekimi naolobele naozwa ye madame wana Papa, naolobele d'accord maman, s'il te plaît. qu'est-ce qu'il y a Maman, je pars Halloween. Maman, Ok. personne de décembre. ok j'ai compris alors pas de problème Karina Bari muzuri sana na ndolo bakutu na suka ewapi bokomela na commentaire barando moko ya buzoba barando moko mal placé na barando ngo eza kutu kosinvente te Josiane Mondele kutu malgré rando afungula nayebi te soki ekangama afungula nayebi te babenga yango nini lavage ouais quitte là oyo akoyeselanga téléphone pressing voilà donc na barando yango Josiane Mondele akutani ata na mwa mundele na ye afungoli ata mwa pressing ke ata lelo aki ayibi lutu mundele oki otune ke osalaka te mbongo lutu ozwaki wapi na mwa pressing na nga j'ai dit quitte là tu vas faire tomber le téléphone je vais me fâcher
Tu veux aller dans la chambre? Attends, j'appelle la police parce que trop c'est trop. Non, 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 non. Tu n'écoutes pas, tu me déranges. Il faut que la police vienne. Ok, je ne vais pas appeler alors. Sois calme, rentre là-bas, sois calme. Donc, Azata na mon place au Kolubaki, moi 100 francs, moi 10 euros et kota po ana poto musala zobezate. Awa musala zobezate atozo komba prince. Oza na salaire na yo. Atozo lokota ba poubelle. Awa yana musala moto kolubo wana musala na ya pamba ba futa ngo muke a ezana ngote. Poko to soye ko sukola ku basani na ndako mutu oza esu boss. Donc yoko toza okosimba mbongo koleka na mutu akenda musana tongo atikelo ndako no sukwa basani. Parce que ero sukwa basani otaka ba no uskul basani na ripase bilamba na lambeli yo na salibo na fin du mois 3000 elali wana. Mais bino ba poto boye kala. Na classe boboyi na ba formation boboyi. Attention, baby, si bino ka loba ata français parler, ya parler ka kokomate, exacte. Siko ya ti na poto ngonini. Ti to ko mosuka na ba niveau o ti na poto ngonini. Apo boya ko so ye to kana rando. Ya, rando na bino kindo kinazana katite. Soki ezaki eloka oyebi bilo mususu nzambe atikela biso temps. Soki neti yo penza yo mon crima oaka na conscience otali déjà ke baninga na nga ona tinde bango bana batu babeti ba prison ba 1 an likambo no bakati yango te na changer ta comportement soki ato changer ki comme si nzambe nga sa pe grâce po eloko esali pe ba condamner yo soko yebite o mena ba video nyonso o finga rapona ba video ba bakisela ki ona nga na kati yimo mi Joseph senga to zwa ki na yo soko yakino okomosa la réseaux sociaux no ya ndenge mususu na nzambe na lola likolo ya atala kete aza muto asaki mabime a changer ba témoignage ngeza mingi te comme si ngozo pe bracelet o kozo pe chance ba pe bazo chance wana na mona maman mo zoba matelo bina live ya to Noro Patrick it ngai ba betanga me batu wana ba ebisa bango ba futa kanga travail forcé ti lo ba kima de ozomo na ke mama ano fan ya zoba poneti nga na kata ba classe mais na maila kibomoto na bwanya onzamba pesa ka babinga sagesse. Intelligence c'est ça autre que dans son classe mais sagesse c'est ça où il est pas nzambi ou moi na bota manango. Donc au moins il le maman na no o sandi ke mo kizengi azape fana kizengi ayeko témoigner kizengi. Mais son landeli mama na o kaka 32 ans na poto ayabu mwana aboti awa bali awa. Mais pour na sentiment to na payer loyer azo ya ko expliquer biso pour na sentiment ye ba menace ki yo. Menace na mort dans mes eloko moko. Donc to bando la ki sabino na français ke menace ezelo mususu mort dans mes eloko mususu parce que mi José devant docteur Aza déclaré handicapé. Donc handicapé biso en Afrique te bika bato bakata na makolo bakata na maboko. Siko na poto nde mundele ko la biso ko zala handicapé ezaka to kata na makolo na maboko. Mi José azana maboko, azana makolo, a mwasa libala azana bana, ana mobali ne. Mais devant Mundela aza déclaré handicapé toute sa vie à kokyo travailler te. Donc la qui sert peut-être yaki poto ango, mboka batu poto lula ramindele to enviara bango, ça veut dire qu'il faut tout s'intégrer. Attends ndambu. Attends mukie. Mais maman na lokwa mona yenga na panel po ya kulakisanga ki aza zuzu ayena bukizengi na ye. Ngaba menansa nga baloba na bato ana basala musala bafuta nga travail forcé ti lelo bakimanga. Yaya. Yo yi o ya yo ba menansa ki yo okyo porter ce plainte na société na bino bosuki wana. Mi José côté ba kate makambo yo mona kango eza société.
ba roba ba noir elata makina ba ninya pembe kiti yo mona kuna society handicap. Merci Laura Tendance. Aza déclaré handicap. Hein? Yo yebi ana poto so likamune komi dia na niveau à juge. Eze sou mambo société. Yo so souka na mamno na société. Décision la police est kozwa policier a kozwa na juge ozwa. Eza nde monte, eza décision moko te. Déjà makambu ya mo criminel komi na niveau à juge. Donc yé kombone so etanga mika place bazoxi mutata mukie. Azana tanko samba te. A komi déjà fiché. Donc yé nga zana sa l'équipe à niveau. Donc yé mutu mususu akoko yiba. So ya leka ki wana ba koselier. Mbila ondima mbala mo samba tuni se saba sambise. Po déjà ba yebi na ba loi na ba yebi ke moyibi. Mobomi, fraudeuse. Donc, crima. Donc, yenenga zana reste à vie, c'est pourri devant Mundele. Ana musala malunga o salarata rozwa. Azana esika malunga te devant Mundele o yakolika. Devant Mundele se ka bazu musapine ba bête identité ne. Akomi de ya mutu faut ko tale penza ko fixer misu. Pour ceux qui ont une identité, nettoie, vine mobimebimi, voleuse des étalages, criminels, fraudeurs, violeuses. Pour y aller là, baninga ne basi. Moulele, des fois, yandenge ya basi. Ma munyo so ya mabe ya sa mukili oyo. Ebimi. Donc, il y a beaucoup de ata lati veste, ata sali, aspect nini, ceux qui ont des identités, nata eko luka musalam, bramo va répondre, non madame, malheureusement, on a trop de candidats, bonne chance, si vous pouvez partir chercher ailleurs, parce que nous, pas comme il y a au Koso français. Pour monde la tali oyo, Elima. Elima. 40 ans na poto moyo voyager zate ozo comme célébration mukanda o etika lelo échantillon ata province na France au Kéti mukanda échantillon nanga sans papier na kota kabati ba Suisse na leka frontière France koto na comme son simandaku siko yona mukanda comme ata Orléans to ndimot soko ko kate wa allô madame tu voulais voler tu es dans l'étalage tu fouilles tu fais quoi Ozaka non nga leka niveau so bozo sa barando na mna kindoki wana ba 10 ans passé beaucoup de ça kombo na ngate ba na droit tanga kombo na ngaya mamingenya ya ranga nani Josiane Mondele Chocopik pe na sepel ne po beta ki avocat mo crimi mbata pour mon kindoki mutasa 40 ans na poto tala avocat bimiseli biso ozonga peke o malédiction e bandi na yete e uti na ba kokone na ba para ekiti na ba noko ba mama leki ba mama kulutu ti enga ke sauter magali la alliance ti magali biso mutakala mobali mais et rattraper ka criminel. Hmm? 40 ans na poto oyebite loi elakisi nini yo yebite ke ato bomi mutu soko zwa avocat ebi oluba conscience nebi peke mutu ananga na bomaki ma avocat koko longolo pe na likambo wana poso zwa avocat solo ozana ba argument ozana belema bakana ba code na bango monso ba beteli juge pa kangami bako beto penza code 16 et lobby boye code 16 à 47 et la kisi ke bako kyo komisango kutu ba baloli yango bakoko balolango conscience no penza ebi ke bomé mutu metelmo zo avocat makasi ya malunga utikali pe libre mais pour mona penza ke yona classe na entourage échec na mibali balali o baboti so bana échec tala ndenge komi mpaka na échec na bracelet vi na yo moko makambu na yo moko
oko kozwa avocat te, donc ça veut dire que na mbongo ozwa avocat malonga wana ngo te. Moyaka po gangi olobi. Oya po vanje zo finga bato. Comment avocat non ande shokopika beta ke mbata avocat zo wele la bunda. Ata 500 pesa qui était. Pour avocat wazu ata 500 avocat malonga déjà. Ata bo orole. Aomona bino bazoba parce que loi oya yebi na mutu. Ebi ke ba oba olola nga. Non que nyata bango ka loi moko e ke baby ça peut vina bango. Mais tal avocat château rouge moi la TV claire linette moko. Liboko eza koto liboko ezate. Ba tatoli ya komo ya peneta pusa na ba komo landa komo zonga sima. Avocat e makolo. To ayena tram ozonga na tram. Na dossier à mort d'homme. Na mona boya ka okose. Ça fait quelques mois boya ka okose na kombo ya mwasi fi mo bazaka mwasa joueur. Ma benga na libala likwa kindumba. Na mona ça fait quelques mois boya ka okose apporter plainte. Bon plainte ngo banda porta. Convocation. Bon la kanga c'est la plainte. Yo va porter aux plaintes. Yo ya ito ko 2026. Bon banda likambo banda 2025. Maman, et bon taillé na kindumba salande ba benga na libala. Na nde ba kabolo ba bien na mobali. En cause de la voka malonga te. 40 ans na poto na répertoire à malonga ezate enlève. Attends. Hein? 40 ans na poto lo relation malonga ezate. Na biso ba tuto elobi to na mo ba Bernadette. Yeba kenga pe asiko so yindi ya choisi en raisonner des fois te. Attends, vous quand on pied 10 000, il a choisi on bimsa 10 000. Attends. Papa? Maman? Oui. Te fesses. Allez, va là-bas. Rentre là-bas, va là-bas. Hein? 40 ans na poto relation malonga zate o bakoka ko lobano ke na ba fano okumi sera soit disant ko kosa la chaîne est tombée et au moment biso la Chine to zaka tombé na ba fani no o bazaka tombé te ba ke lever wana ba okoko sa kanyoti ozovuka malonga sonie ozana avocat mais yoko molila liboso a juge komi ko s'expliquer normalement so komi na avocat nda défendre ka client na ye. Yo client en attend les latins. Au moins de perdre kit. Ok au perdre les bossons à Josiane Mondel. Ok au lila. Ok cacho. O comme ici mi José le qui nangai na oki mawa. Le qui a beti mukolo. O mi Josa salibino. Na barando na bino mal placé. Ce beauté amité. Ce qui boit bandouki. Et ça, il peut bien moutonga qui n'a bino bongo ka moutonga boa qui n'a rando na bino a salité. Yé pas qui n'a bino na souka. Dobo outi na ye. Criminel nga ko so yo sel nga live na promettre yo ba live yo so bando za la enregistrer battre la maluba. Kanishu o senga ke pardon a limbisio muja ki na kutu ye kutuko yanga. Do yo ye ba déjà. Nga po motema nange kita na réseaux sociaux o yo aussi sa bracelet non na cacho. Moza camarade Ndumbati. Ya nzeta muselu ko cause la avocate. Na réseaux sociaux bolakisa biso bonne vie bo vivra bien bolata biloko solo. Akokai ko zola avocate. Ki camarade na bino ka so a tien numéro pour luka batbala la na hivero. Akosa na zoteka. Oteka nini? On a combien de marchandises à part perruque. Il faut le papier qui n'a teka à ça ma colotte. Na chaka numéro na ngapo na teka po teka nini. Bota benga ko na numéro o chaka somba perruque ta comment lala o point nyon dimaki. Il faut qu'on donne que yo moi mobile o somba perruque te. Depuis le moment ça qui nous m'a mis sur bateau ko sa côté ko nani yo oteke. Nani ba perruque oti et comment oteka na internet. Nani esa ka zo ka perruque na TikTok. AliExpress était kana perruque.
ya prix nyonso na ya qualité mabene ya esolo loba na tia numéro na nga mpona facilité ya kindumba olingi olala nga wana ndenge akozwela nga te numéro yango oyo popo botalalo alalaki opeka na numéro no ndenge otiaka mais so bando teka solo nga oyebiseke te yo mwa mobali nga ateka apérike mais tio ndimaki ya na ndako olambele 4 nzungu makaku na mosaka na pondu mosusu olambango na ida limbondo mebima na olimbondo te bota lia te oyebi pondu osopela mafuta mbila na suka ebunga te yaya ebima limbondo te bota obi alia te olingi kotumba ona tumbaki mbisi nasaki na liboki ya nini okoyake mobali ovanda avandi pete me bokoya mpe bofingi bato balingaka mibali ya malonga te mibali bavandaka te na nde toza awa nde toza awa kobanda na Mervine nango na réseau social okumisa ye mobali ya vanda nani nani tobandaka na Mervine ti tokita yaka milelo na milelo simo mbongo tikanga na mawa na nga moko ye nasepelaka na TikTok oposo okosi na TikTok vérité ebima Mervine akosa biso azwa 12 000 mama député mais kakawa yango nalobi ya kakawa ti toyeba vérité kazwa 12 000 yango te kakawa era ya biso toya TikTok sika kosa biso ya mema bandekoli na poto kaka na eloko apa apamba oyo toyeba vérité kamema ata nzinzi te toyeba ngo awa te kata busho amema te akumisa biso nga mobali na nga atrompaka nga te nayela ye video ele bazolia mwasi mbanga na Tunisie kaka na TikTok aboyebi ti na bakonte na nga oyo babaniranga Landry je t'aime Landry nasepelaka na eloko oyo mpo awa ogangi la Chine tombe kaka olati bracelet devant la Chine nalingaka mo eloko TikTok eloko apamba ya bana oyo basalango bakolo na oyo baimpoli bana na bakana kini baimpoli wana batu bacuba 15 tunga nalingaka eloko mo ya pamba malgré bango babandango mpo ezalaka so kosi toyeba vérité mpe kaka musika te avantage ya TikTok yango la Chine tombe biso so tomoni la Chine tombe na bracelet oyo bini madame tomoni nde bota azolalo biso so tozotala nasepelaka na eloko mpo na bongo omoni mutu aya kumikumisingana na mboko na ba totali mutu azolali boye Diego ka awa nde tozotela nyonso nani su na bosa ni faki na pepula na rate nani sikoyo na bina bikiri na bino wana mampengo krima mampengo alobaki soko okwei bokokweya na ye yebisa ye kosi okwei na bracelet asa atala iva soutien oyebi ke M23 bozopanzana lokola biscuit wana ni semblant azomona te mampengo yaka soutien olobaki na mokrimi soki akwei bokweya na ye ye wana akpei boti kotielanga bakombo ya bato ya bamitakala awe bolongolelanga kombo ya Magali oyo atiki mobali ne mutakala awa bolongolelanga kombo ya mitakala ye pa azoko kosala live te 1m1 ye kobwaka jeton yo yaki okumisa biso avant na répondre tia mobali na ndako yanga akanisa kotie mobali na ndako mobali ya mobali nzoko tie mobali na sa pantalon aza na jouer po démarche ya mobali wana ozomona mpe yake eloko eza nango te na boxer sikoyo nde ozosala teke nini mobali asiliki abomi libala bwana baproblème ya foyer te yaya ozala baproblème avoye te pelisa live toswana soki mpe tobwakelana Magali motema papa lo mama
tosi tomoni nzoto papa lobama eloko obombe eza te libumu na ekweyaka lokwa yanga na bota mushashino nde toyebi bamibali ya lelo mwa libende mwa pake mwa lipeka yo ki ozwa kobo ifatigue ça veut dire que otuli normalement nde boaki na chambre madame et messieurs il faut air yo ozosala life papa lali na mbetu normalement falaki ndenge ye alali na mbetu yo ozosala live oapembeni ne nyonso ezala ya kosilika mais papa azoke kosuba ondira lalana na bapatrick kutu bandola na baya ferdi kutu banzoto bando telema devant ya ferdi po sexy eleki mais ye penza ozala na 1 mètre na libela kosalisa na ventre plat bwana mobile na chambre omoni démarche wana yo omoni sous-vêtement ya action ndenge finani liboso elobi na ogg ça te plaît obali mobile moko ababa bongo alobaka te ça te plaît 1m23 ti tomoni mabela garçon wana ça te plaît soki garçon wana tolandeli okaka 20 ans na poto sans mokanda sans place ya kolala tande mwasi akomisie mwasi aye kosambwisa ye mpo nini obali no kizengi obali kizengi mutakala no pe bimi na miso bato na pete totikali na mabele no ekoti miniature bageno ekoti miniature genou choko koto omwindu koto opembo nzeye mutu afukamaka olela nzambe nzoka kopakola mafuta koto ekokaka te mama alika nini wana korala yango ozoyembelanga na voix basse boye C'est pas moi. c'est qui chante alors Papa, je chante. c'est qui Papa, maman, je chante tout. c'est pas papa Armand tu mens c'est pas Armand c'est pas papa c'est tonton dis tonton Armand Tonton Armand le qui? tonton Armand c'est le tonton d'Henrietta d'accord le papa d'Henrietta il est métis n'est-ce pas Oui. nouveau papa Henrietta Shubido aza métis bozoki koluki kota mindele bozoki koluki kota batu mwindu aza métis suki boucle lokwa bana Karim Pandora oye moso ayoki kanda tikali ne mutakala yo la sabson nzoto kitoko izanga mobali Pandora nzoto pe tozomona te fo funga na sa makulu biso to abata visiolongo kitoko no biso mefo kitoko ya kolata kaleso telemo zobalo et puis mukelekela oyebi bato baya po tokala kozanga kaka kibomoto eya pasi eza pasi bakoma na bagarso na bango ya basendi noko nani yo oyebi nga koleka bato nyonso ka po kabila ke mwa 10 bandeko touta afrique pasi eza toye poto pasi eza na poto me poto eza mboka ya baopportunité poto eza mboka oyo soko lobi osimba 10 000 c'est concentré kende kayu c'est concentré poko pe simba lisuté oko simba 10 000 mais na kini ato 2 millions de tapotage merci na Afrique ato lobo simba 10 000 peut-être oke musala oko zara ba 6 mois impayé avantage à poto jamais mundele ozana nyongono donc bandeko nde biso tozwi chance ya poto en tout cas to profiter po poto yango mpe eke non changer eza sur lokwa poto akala te na kala na centre ezalaki bato baomela miti ya miliki na centre ezalaki bato baolia bien me nga na ana baniese na centre bakoma omela ti ya rouge makambo echange ekomi mpe bapie bino biloko bolie bo donc ezolakisa ke poto eke na kochange ere oza na poto ya profite oyo akomeli nga sefo wana oza zobazoba ozokomela nga sefo ozobetelanga masolo ya 2000 soki combien nga na obetela masolo yaki lelo na bana kuna ozebisa nga se gba mbwa
Donc elakisi ke avant mutu apesa respect yo mo mipesa respect za na place no ya olala za na mosala no ozwaka salaire yo moko yeba komisombela mo eloko okutana na mwasi opio respect okutana na mobali opesa respect lelo so mobali ya magaelo ma wazosambwa lokwa ntinzi na vera mpaka lotoko na coin kozanga place olala kozanga nzunga olambela semoule kozanga fiche de paye na fin du mois nde lelo mobali na tikali mutakala aux yeux de tout le monde soni même devant famille ana baleki ya basi ana bayaya basi tom su mama na envie tom so za na bano ba obengo noko papa leki papa kulutu na Afrique un bon matin papa a biso papa kulutu abala ki baso to papa kulutu na boxer à moitié ni réseau ezani po abala ki fi arando likolo za na place olala abala ki fi arando po na nzala ali rata semulu fili na konta libala po na ndako wana soka zaki homme responsable jamais okosa live place mobali no alali ninga na osa live mbetu yango oyo po na ona bali tete so na ona bali ebanda ndeni na pesa live no na chambre ebandi tokomi na wana na ndeni so na bali live efungwa na cuisine oui tom su na olamba live ekofungwa matam su na sala manger sentiment na olia na Noël na famille live ekofungwa na salon place bat baza femme mariée na alliance na loboko live efungwa na chambre ndenge nini nyonso wana mobali ana autorité te oloba nini omeki babwaki o libanda bandeko na biso ya mibali bomipesa respect po bazongisela bino komona mabele ya tonto abato asalaka ta na réseaux sociaux te na asala rando te mais tala ndenge akoti miniature de partout tala ndenge asili valeur donc tonto wana ta namoni ye na pantalon nga naomoni ka na boxer ya AliExpress bateka yango 4-7 euros donc atala ti chemise nga naomoni ka mabele neza ya kokwea donc ce coup tobito ke musika na oki opia bino na mesure à plan mais mobali ya bato mais tellement bali mwasi ya rando tellement ye moko aza irresponsable tellement azotelengana tala ndenge aye kokwea azotelema na mbeto ake ekosuba s'il vous plaît mwana mobali ya bato azalaki ya kolala mwasi azosala live na chambre ata respect ya mobali noki mobali nanga alali naki osala live libanda eza te lokwa ndako eza yo ayeki Mario bobala naki po bo tromper mokili mais vérité bimiti tina na sepelanga na TikTok yango yo so bali Mario ato bombi ndenge ni suka mata live olakisa mokili kaza ma fils nde tina na sepelanga ni loko ato ina mutu boko biye ndenge aza boye yaya kobanga te awa tokoyeba na biso vérité tozakaka pesa biso ka bani pesa biso bon imaginez ce qu'on se mombala na la mutakala ke na lali na mwasi nanga mwasi la muki azosala live na lekanga mutakala devant mwasi bozo imaginer scandale bon imaginer atelemi sko mutakala na mbetu kenaki ekosuba ya yebi ke na kati ya chambre nanga na mwasi nanga na okoleka mutakala liboso mwasi nanga pa omezate nzoka mwasi azo régler bato ba rando kuna miniature ezotambola einda kaka za wana azoluka miniature lokwa lui azoluka musuni ya mutu elakisi ke bokeba ti moko mosusu ezala bofini live boyebi te bozosala tozoka bakri nyonso mokolo mosusu ozala bozoswana bozofinga na sa mama boyeboye nzoko sofinaki live donc oyo elakisi ke ti tomoni na mutakala te me tomoni mesure papa nzambe akebi soki place okoti kenda ata musala po ba respecter oyaka ata na anyaka ata na 1000 euros na fin du mois et peso respect na ndako wana oza pe na ta yo beta liboko na mesa non aujourd'hui il n'y a pas de live dans cette maison moi c'est pas bangi mais soki ozopia mbongo wenzete ba yibelo chemise olati yo moko kyo defa sapato na baninga na ba saper na Paris boke feti ba filmer bino ba commission en couple mes parents na vie wana yaya kala te to mutakala no en téléchargement yebi ba mama bana pe kuna batindi ba message ba bi oza soso papa ki tingi akufi ba mama bana no ba bengenga na ochelo na sepoza no innocent mwasi mtameme na buzoba mais matière no penze ekoti nyonso na poani kobala illettré
obala mutazanga tata zanga mama yo zomona mutu na poto andimi ko yibelo bilambo lata na feti me mama bango azoteka maki na njili na kisasa na masina wana neti batute na embouteillage ata na souci ya mama abote aite mutu abongo yo zomona na conscience avant vanda na mutu tala pena mutu ngo azane na mayela classe te ana ba diplôme te me azata na kibo mutu so mama ameme 9 mois ti lelo ateka maki na masina au cas d'embouteillage boko tout mama na toki akufi mais moi na poto sali mariage la ti sapato so ya Prada elengi na ngoti na noni mama oteka maki yo olata Prada échec na ba fi nyonso olata kitoko na lata Versace Gucci bobe mama na Afrika nyoko maka échec na préféré lata HM mais mama beta tolo ke na bota 9 mois na nga nde na mona blandino mara zaka na poto soka kiti kini omoni mama zobeta milolo ou mama edike yaya yenza lesidi ndege mwana nga yebwe ba nyonyo na kina na futi mais bino ba madame 40 ans na poto ba famille mo souffre ata nzinzi bobengisa te ba parents na bino mo bowanga na bango to vana na bino ba mama bakufa te si bo poster so photo le anniversaire mama na bokela na ba mama bota bino soni pozo tala munoko na tshaka na réseaux sociaux so ba moni état santé ya mama so ba moni poswa mama so ki ba moni état critique ekosopanga donc ça veut dire vraiment yo kena ba mama soni mtakala ndeke tsa bokola na mibali na place bokola mibali mbongo na kangisa mema mama no poto asi age pusaniti mama yo zota tonga mundele mbongo mona mutaya kumiseli biso ba or mais ba mama na ba yaya vie compliquée mais comme mema makangu Dubai muto liboso comme mema likangu na Braza muto liboso mema ba yaya na propre lelo so ovandi na hôpital ozosa diarrhée mwana mama na yo yoko sonite mobali yo ozana mbeto hôpital osa diarrhée mobali mateli fi mususu ali kola fi mususu mwasi oyo obomela nzoto lelo so kwei auzana telefone azo gérer ba makango mais mwana mama na tabo abinemi so ayoki kana musika yano ana hôpital au raisonner te pas otala wana yanga makila mama Marie Claire Lundula je te sali bande ko bosunga na bino ba famille no botika via ba ki camarades surtout la Chine botala o ba camarades ba footinga c'est bo si otala o ba footinga Dieu merci na en vie Dieu merci na se rattraper mais botala o mo crimi a fouti baninga na ye amemi baninga ni na prison quoi ki camarade bana bat ba judiciaire et baby pour basaka relation na fimo na Facebook les lobes se retrouver affichés partout. Le balati kombo qui criminel pour qu'à bakutana na Facebook.